On est un groupe de Zanzing, hein, papa, maman. Si vous avez un groupe, on invite à Rabatou. Baza plus de 10, plus de 5 même dans le bas. Il y a un groupe T. C'est un groupe T. Groupe, il faut bimi, ça va, il y a monana. Invitez au moins 2, 3 personnes sur des belés. Ça va. Il va intervenir. Netinga, ceux qui ban dans le senga qui tabi, ah, té, ah, voilà, quand on a besoin, il y a moins oyo, papa n'a pas moutou, moi, nan, total, na quartier, na bise, c'est quand on a mon fleuri. La nana qui est na CBS, au monde, va groupe, on est allé. Les lois, nous avons nos salariés, qui s'y va, qui nous document, tout ça, c'est mieux, mais gauche. Na CBS, n'a pas besoin qui quête. Ah, n'a pas besoin de tailler comme moi. C'est ça qui quête. Non, c'est un frère, nana. Bon, il y a le baral l'équipe, bon, ce qu'elle a dit, bien, gauche. Ah, il y a une idéologie. Oh, yes, si mon coutil vit à ça, l'idéologie hollandaise. Bon, l'essentiel, c'est ça. On a confirmé qu'elle a un gauche. Bon, on a compris au boyate. Ah, on a boyate. Non, on a boyate qui nous qui dit. Yo, ce qu'on a un gauche. Té, on a idéologie à gauche. Bon, bien, si un groupe belé pour que un groupe té, bah ben na kabanzon sing, bah ben abiso volcan. Tant que tu es dans sur la naïe, ce groupe n'a préparé 20 ans. 20 ans. Bah oui, 20 ans. Vous comprenez? C'est un groupe. Ce que ben Rabatou, bah les cas 5, il y a un groupe T, ben ngonzon sing. Tu vois qu'il y a 3 personnes. Tu vois qu'il y a 3 personnes. 3 personnes ont bien bien été d'abord, 1, tu vois qu'il y a un moyen de gauche. Pour l'année, ils ont battu le lot. Ça la paix succès pour la nuit gauche. Vous comprenez? Vieux du moitié à un vieux de gauche, attends, toi, c'est et là, on est là. Donc, on est dans l'idéologie. Ça la succès, bah, la nuit gauche. Oh oui, bah, ça lit. Oui, tout le temps à combattre pour ça la polémique. Tout le monde qui est dans la Robert. Robert, non, Robert, et puis le groupe Moto, comme ça, le groupe Angadé, il y a tout ah, tu es tout bien Robert, là c'est normal, Robert et Mouazali, et puis tu es bien à deuxième personne. Ou tu pas les 3 T. Donc les 3 T. Je salue maman Nabiso Belleville, il y a groupe Simba. Tant que tu as le groupe Nani, il y a le groupe Nakati, il y a Biso Télévision. Attends, tu as vu, ah, oh, puis il y a un groupe. Merci beaucoup mbote mingi na bino nyonso ba ebolingaka émission na bino couleur des artistes. Couleur des artistes c'est émission o epesaka actualité ya ba artiste nyonso tu ya kata Congo, ba artiste musicien, ba artiste comédien. Na yango bana Kisasa bana Poto bana États-Unis, na pesi bino mbote donc na ndenge bozola na émission na bino couleur des artistes. Na pesi mbote na ngana yemoko muto yambo Espérance et bongo la patrona. Na pesi Prince Yaweli Mystère Versas, Moutabandeko Bouakaina qui ça c'est un Christian Palindo, celui qui bout n'a qu'à boudedi. Aïe, Mounaneko Bouaka Prince Yawel, Mystère Versas, Moubala Moulaï, Moubal Moro Bogar, noir à bien quoi. Bamsouba Bouaka Baïbiété quoi. Prince Yawel, Mystère Versas, donc Toyamba Lelo. Ndeko na biso artiste munene ya mboka Congo oyo azali président ya groupe Le Volcan. Groupe Le Volcan oyo to mona ba image nango na kati ya chaîne Nabiso HD la Congolaise. Pourquoi le loi linga loba? Pourquoi to bengisi pour nani to bengisi pour to solo là? To solo la neni to solo ma métalli théâtre. Pour les couleurs des artistes so ya ba artiste nyonso to yambika ba musicien belé et on to ba le to maintenant comédien, artiste et comédien to tout naie makambo yo etali ANTPC zanini ANTPC is association des artistes et comédiens et sika ba artiste basanganaka et ça ba artiste ba yokanaka ba idée na bango ba o bazana ba poto ba o bazali banda mboka ba o bazana kati mboka place ni basanganaka ANTPC association oyo ve masumu papa masumu de Brende azali président na yango to bengaye to solo naye pour 20 ans il y a groupe na bango Les Volcans et outi et kalamingi te a le premier ezoko qui ça 20 ans na bango tout naye Nini groupe Les Volcans ils ont préparé Nini groupe Les Volcans et c'est ça là pour to solo yango dans les bons quoi. Tobengaye Ramsès Joseph et Kombo Mangoto
Ramsès Joseph et Kombo Mangoto. Palindo. Ouais. Bonjour. Bonjour grand pays, à Palindo. Merci vraiment le Benga Kyopoto sur la Makambetali ANTPC et Makambetali 21 groupe Les Volcans. Boni groupe Les Volcans. Très pépélé. Nous voyons bien Mikolo. Tout à l'heure, ça la bague magique. Au Chili, le bateau n'ingisabi au Pesabiso saison de Nango. Donc des fois si ko to zana na confinement bo menga ndega ezala iki bat mwana fanda to pone no mo bato baza pembeni to ça moi pesi na confinement peut déranger bande ko uta musika te donc to continue na confinement surtout si confinement de to bana makamu donc groupe ya très kitoko. Merci beaucoup tant qu'on beti sur le confinement na profiter na pesa capitaine Matondo Mbote Joseph Komboye to so no ma confinement ezolo bisabatu trop confinement ezolo bisabatu trop yo osali confinement na boule nini ibisa no bana kisasa ba yo kana omoni ya ba mo mususu ya sika pona batu soki biso to sali pièce to tsayi comme confinement to tsayi confinement te oyo bato bazo kaniso to zana ngo na ba temps d'urgence to zana ngo te mo confinement ezali ko kangama kokangama esika moko ndiango benga confinement c'est-à-dire que omoni tango Jésus akufaki ba porte ba kene ko fanda na Sénacle ba se confinaki do fanda esika moke baza libanda te muta kota kata na bango te mutu pa bimate on benga ngo confinement alors biso pe na volcan to ba ike nombre ba tuana au moment to sa théâtre to se confinaki na nombre wana to lobi ke non to ko yamba ba mususu te mususu pe to ko bengane nanu te to za noka nombre wana bomona ke non to za nyobiso so tene bomona ka biso mais to ngina bague magique to za biso so te to bete ke moi nombre wana nikaka mais en temps d'urgence au chef de l'état a été koloba au makamba confinement c'est comme si bino bokuye chef de l'état te botali kaka weza pona bino na groupe mais bimisi ko mona batebeli le quoi bazana saison ba buleka ifaki bosala mo ba pièce côté mo muto azokosola côté moko boye muto mo waskola maboko pourquoi biloko ne sala mapenza te grand pays à Palindo Christian mon biso artiste malgré tout ça ba éducateur mais il y a des fois aussi to lukaka pe mo solo potolia gouvernement a pesa biso le côté na ça la clair bato basalaka wana ba tuberculose banini ba biloko nyonso basalaka onzela oni tout ça ba futa bango mbonga na ba hôtel de ville éducateur de masse tout ça éducateur de masse mais il y a une certaine je dirais quoi il y a kina ndaku moko na scène banayi ko parler si makambo etali confinement chef de l'état ndaku ya nani ya papa na biso abuba bango na la verdure bango no par bango sa mingi ko je mingi si makambo etali nini confinement chef de l'état na kata pièce oui na kata pièce poto ke musika te o za TV za radio te bana kisasa to na nono pièce wana mwa mukie extrait ya ka place bazolo bela si confinement ibongo to zonga poto solola voilà ba mikolo na simbenza bwa kisinga kabwa yo mona na te papa benza aina mwa ba problème obi ba problème wana ko déranger ndako ya na ye izikaki na mo fléri on voit en plus moi ba makambo ebele mais na kino tala ba osiko ça va yo kendo tala bango ba problème wana je peux expliquer ngati bon chérie yo pe webi ke yo ara soki wana mwa ba kanana wana ngai na lingaka ti tout discuter ba voisin ba yo kaka ya dinti est-ce que ça va makanda non les adinti oui. Oh, Zéro. Boni. Bien. Kalaboy. Kalamakas. Kimi biso, hein? Moi, confinement. Les sites qui m'ont Ah, va bien. Merci. 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 Zéro, hein? Kala, Kima biso Zéro. Yo mo webi makambo ya mboko. Confinement. Faut t'amara la cache. Mais yo za lango te. Ah, c'est uta. Notamment on dit. So ni natsa una poche. ucha na poche abatala te na lataki yango tango na zoya tango na komika na porte na lobela tina na poche Zéro keba tuna buba nga bakanga baby ke bakanga mo sana oh ah bon oh tuna buba ye bakangi nga 5000 francs bakanga ki vraiment benge pesa nga 5000 francs boyi ina kubo ya tenenge ni ba 5000 francs ngo ata soko futi yango bazo pesa kitance te esiki ezo kene to ye ba non c'est que na pena osala ke na pumba pe nga kosala bongo te kosala bongo te bazo kanga ya solo kosala bongo te tala dire moninga na bano kanisa ngo ba osaba ji e abakangi nga na monyango eza réalité
donc nde naza motema esuki nga metosa nde à part sa mère kimia yo kaka nde naeli makambo ya te naeli mamosusu vi tika naloba na miso ya mwasi Merci beaucoup. Bino so bauti kolanda, bauti kotala ndenge confinement et zo évoluer en kisasa balikisa on a biso TV. Na pesi merci na Prince Yawe le mystère Versas na Boston yaza prêtre milisikité na Bostonité Arlette ya Pembe une américaine au Congo. Moi ma campagne solo. Na pesi mbote maître 17 motema maman Bibi Nadine. On a beau frère. Dej Derrick Amani. Motema ya Marie Claire Yangana. Na pesi mbote na Londres. Ramsès tout le confinement. Confinement ça va vraiment que là ils ont montré vraiment que ça va. Mais Ramsès groupe 20 ans. N'a habité pour na yo. Aux hommes que groupe na nous ont mérité 20 ans. Qu'on mérité na ko baté que mérité 20 ans qu'on mérité. Donc âge na ngwana, tout le mérité ndengeni. Donc ils en a 20 ans. Mérité tant qu'on a mérité au moins tant vous avez kola aza mwana mukie aza na bizaleli mususu akomi na 12 akomi na bizaleli mususu kompe na 20 kompe na bizaleli mususu donc yozo mona pendant tout ce temps là que coupe de changer na bakambo na 20 ans puis na 20 ans est-ce que ça 20 ans ya malobate ya groupe moto mutakoli na busoba to ya ke mutakoli avec maile na lobi ce qui est comme lokola net mutu lokola Niclette Lelo afani na mama Kalunga Baolanda biso abengi abi Ramsès osimbi to nini c'est-à-dire que andimi pour Niclette to banine le loté Niclette le to banine le loté ayebi ndeni ngana nyoko mi na groupe oyo alanda ngai makamyo sosoke ezali puisque toza na ye toza ba fiel ya marraine moko marraine asimbanga na mariage ya simba na baptême tukutana moi pas marraine na biso to solo là osomona mais tant on éclate en dimi bengi otala ndimi boy donc c'est-à-dire que mon acoli c'est-à-dire mon acoli maturité penda donc volcan penda na ndima ngamoko boy na da fier na 20 ans on ndima ko ndima ke et c'est cool potala ka mo ngana faniga boy mona lokola grand pays to zoya ya na groupe mais grand pays a komi ko corriger ba scène oté papa boy té boy c'est-à-dire que ko coller ça déjà donc 20 ans on est penda 20 ans to mériter en wapi la bana na yo bimisa na ebité est-ce que na volcan za na ba terre oyo kotanga penza te ba ya pe na groupe na yo ba leka ba sa pe mo ba kombo oui ce qui na ko banda na banana no na mwana na ngai na ba oya na vie oya na vie abimi le lope na groupe peut-être atiki pour que ada ce qu'on a poto pour na balé papi Kader Kader a uta na volcan na ko ba même et puis à son nom pour lui avant qu'il n'est pas saï à un volcan pour lui avant qu'il pas saï na volcan et il y a aussi océan océan mais à mon on a comme mon amour de nos cas que nos océans comme maladie comment paralysé et ngana lo bateke ko bimisa moi pasi na mwana ona ina lo basiko mais to bandaki na une groupe esika moko Serge Luyeye on a un groupe sans souci to zaki na esika moko il y a encore qui là bon baza moi mingi wa bimayi bimaki baza moi ebele pour ani te na ba pena yo moko zo sala animation le grand pays bazo tanga komba grand pays partout na Kinshasa lelo Christian Palindo oza mona volcan voilà c'est ça merci beaucoup Ramsès tozo kende kaka ndenge tozo kitonga to solaka pour na confinement moi muke mais makambo eza ebele tonga to sola mingi pour na ANTPC na bino ANTPC yo ngala koloba parmi batu oyo bazolanda biso yo bandai koboya makambo lisanga wana uzaka mupanza muyombe gauche lelo muyombe gauche atikala aboya na ye kolobela ba makambo wana mais yo oya mupanzi ANTPC eloko nini emema na ANTPC o batu bayokanaka te batu baswanaka baponanaka bilongi soki babengi bango mpe ba président so bazimbongo batu misu bamona mais yo oye kosala nini na ANTPC omoni vision vision mutu balobi un bon politicien aza kaka oya tika la resika moté politicien faut ala na rapide vision na ye on comprend na cause l'opposant na yo mais tant aux vision moko boy ko na vision nga faut na salir na yo omoni ngai na vieux Edmond muyo me gauche na to kutana boité to fana boito solo la
Mais na sepela na makanisi ya vie na ngawana. Okopanda? Ah, muyembe gauche sala obili kambo foko ndimango ke muyembe gauche obili kamba solo. Ozimi muyembe gauche. Oh, naboya pona nini? Naboya pona nini? Na ba pieso batu ba. D'abord bamona sala eloti. D'abord pona ndima da vie na ngana na mabele. Biso na katangale ma photo ndima na ngana. Hein? On a champion photo ndima. Bon, on moni mutundana idéologie na ndenge na ngai yo yebi yango bien. Troba ki Volcan Jansi et ko sala trophée pesa trophée. Troba ki na 3 personnes. Troba ki to sala trophée na 3 personnes. 3 personnes yebi yango bien et troba ki. D'abord troba ki na muyombe gauche. Pona nini? Ezana batu lelo ba sala pe succès pour balandi muyombe gauche. On comprend? Vieux du moti azana vieux muyombe gauche ataba to seka. Et là on est donc on a idéologie na ye. La bato ba sala succès balanda muyombe gauche. Oh oui bazali. Na kata mboko. Oui, totanga kombote pour ça la polémique. La naka qui na CBS au monde ba groupe wana ezali. Lelo ba tnyo voir no sala ka biloko ba kisi ba kindoki bani tout ça c'est muyombe gauche. Na CBS na ebi keza ki kete. Ah, na ebi to muto tangi kombo. C'est keza ki kete. Non, c'est un frère na muyombe gauche. Bon. Ya lo ba leki banga leki. Bon, ce qu'elle a dit muyombe gauche. Ada vient il a idéologie. Oye si mokuti via ça na idéologie olandi. Bon, l'essentiel c'est ça. Il doit confirmer kalanda muyombe gauche. Bon, na ko pi ko boya te. Ah. Na ko boya te. Na na ko boya kino kinkedi. Yosko landa muyombe gauche te. Te, ngana idéologie muyombe gauche te. Molinga ende. Na lingete pona nini? C'est un vieux. Ngana bisa yo muyombe gauche. Tala, ce qui le volcan et yebana parce que tu as qui sima muyombe gauche na TKM. Tant muyombe gauche a créé tiki TKM. Volcan de yesko 8 TKM. Vieux pena benga pena vite. Bana basa musala. Vous comprenez? Nesika pena que non, ngana vieux kambwa ki toko zala ngwana. Mais ngana to kutana boite to sola na ye. Mina sepela na makasi. Po vieux ala ne pole. Sans blague, ala ne pole. Mimi gauche ngana polele. Ngana na mimi gauche ni pena mimi gauche na ba mission ko a polele la bombe la mutu kambote. So na kanda na akoloba. So na likamna akoloba. Mais ngwana yo talika ANTPC le bitene aka okutana nga. Bon, ta mari makamnyoso. Non, ANTPC le coûté zate. Vous comprenez? Mimi gauche pas boya ANTPC te. Mimi gauche alingi na obiki non alinga isika o vérité zali. Bolo kanezali puisque première vie ngana comprendre vie du mois ezaki akokaka ba problème te. Omoni amuta barakini te. Est-ce que barakini ezali et puis ça va bien te. Sina comprendre ye. Ozomona. Or ANTPC est-ce que ba comédie ba kutani belé. Or ba comédie à Kinshasa ba lugar intérêt à kozala sika moko te. Mais ba ba lingine polémique ezalaka. Vous comprenez? Mais ce qui biso toye parce que na yoka vi masumu makambo loba isalanga somo. Vi masumu de brende. Poni na no boya NTPC nini ko boya kozala na mana ko boya NTPC te folo ko boya to na ko boya ni sanga ya ba comédien. Est-ce que ba comédien ba sa na mana ko lingate. Vous comprenez? Makambo banga ba njonzingi to na ko lingate ndenge vi mu ngosho ko lingate. Yango bikina ko tia vi mu ngosho. Po vi mu ngosho ko lingate njonzingi te. Ngapa na lingate njonzingi te. Lelo to na raison njonzingi. Njonzingi to okoma wana na. To koma ah bon malamu. Tant na yoki de Brende, hein, Yala Kayala, le président des présidents, ah bien non, ANTPC tout ça là, tout lingi, artiste et comédien, à soi valeur. Ce qui producteur a yé, tout ça na moi idéologie na biso mo que montu nyonso, ce qui monta yo ça la production pas na yo. Ce que ça y a 1 heure de temps, t'as la plus beaucoup pesa yango. Ce que t'as 30 minutes, t'as la plus beaucoup pesa yango. Acteur ou ya ko jouer 3 tableaux, t'as la plus na yango. Ou ya ko sala boy. Ah! Vieux yo ana likanisa malamu do mukula sala token donc moi to pousse entre na NTPC na NTPC uzanani naza membre nana membre simple kaka mais président est moi. Merci beaucoup ANTPC ozana yo membre donc ozo siré biso ke na ANTPC amour ezali ANTPC initiative à malamu ezakati et pourquoi pas pourquoi ezalati ba signe nini elaksaka ba signe ezolaksaka ah NTPC to kundi bato bazalaka na association na biso te. NTPC oui. Je donne l'exemple de Pouloulou. Faut la sire na makambo. Pouloulou aza adhérété na NTPC mais to kunda ye. NTPC na mona Pouloulou na kati ya réunion. Ko ya réunion eza kozala adhérété. OK. Grâce à dire, na ko la somme carte de membre. Ngana membre ya NTPC. T'es preuve à la pris hein. Ah ngana ta membre ya NTPC. Bakata bango pesa réel. Oh di. Ngana biso ngana membre ya NTPC ngai yango so cameraman na obenda cameraman bena no carte bateka yango combien yango carte de membre NTPC moni yango NTPC nga na membre
est-ce que carte oyo eportaka nini na vie artistique soki artiste aza nango ANTPC nde eza assurance to eza esalaka nini ekoyede yo na nini yo olingi nakende na maluku bana maluku to babasoda kuna na maluku bakanga ngai apona bana koluka général awashango général na ne te ngai so likambo pa masumu bakangi ngawa NTPC égale gouvernement NTPC gouvernement Christian wana bisa yo wana yo komi koboya bassociation mosusu Christian biso to yama ministre culture et art chaque groupe net oza boye groupe nyonso oyo ebani na NTPC ministre asombela bango 5 cartes même nga na volcan 5 cartes esombama topesa bato bakendaka réunion wana intel bakomi okomona bango baso bakalaka na bango malgré no baretete mais oyo ngai ezali ti lelo pa pasonge okopwana association ya bacomédien oyo eyebani epai ya gouvernement eza kaka ANTPC eza association mosusu te elobi teke no toboyi bassociation mosusu est-ce que ministre ayebi ke mbongo asombelaka bato bacarte baartiste mosusu bazwa bacarte te yo oza wana bopona siko bilongi mpona non ezali kama kopona elongi te ntango ministre aye yoka te kasi bato bazwa bacarte ntango ministre aye ministre alobi boyi bacomédie bolingi kowelaka makambo mais nazoso vérité ntango ministre aye alobi groupe nyonso oyo eza awa na barepresentant bango puisque basengaka tozala 10-10 abi tokofutelaka 5 ya groupe nanga bazalaka wana bakoma akomona bango tuna MP4 azalaka aza na carte na ye mais non na retiré te eza pasongi ya mbeli noko retiré te mais nga naza na compte nga mpe na retiré te nayebi te ya Christian sur 5 personnes nakendaka na bango bakoma bakombo wana nayebi te soki yo mpo okendaka na compte nini okomaka donc c'est ça le problème eza pasi ya NTPC te logique eza na NTPC tokunda bato oyo baleki bazalaka na NTPC te abi pululu je donne l'exemple même ya Dadi Kitambala membre ya NTPC te tala bagrand comédien ya Congo nayebisa yo oyo kaka ebele baza na NTPC te baza te NTPC mtekunda Dadi je vous dis vrai balisalisi oyo toka soki lisalisi nalobi asala contribution te aza na kati ya NTPC te bomona kaka bino kaka te c'est-à-dire quoi tant tozo bato kundi elingo loba quoi kokunda ezalaka ndenge nini eza na baoyo bakosomba cercueil eza na baoyo bakosomba libulu eza na baoyo bakolatisa moto tant tozo bato kundi tant mosusu tosomba kaka ta veste ya pamba mponi kondima NTPC te merci beaucoup tondima ANTPC napesi mbote na nga na Pascal Yombe na pardon napesi mbote colonel Edgar Manzela na Pointe Noire napesi yo mbote ozolanda biso na bosani te kopesa mbote na Barzil Kitoko Barzil Kitoko na bosani TV na ngai ya bien asolaka bien légende Bovik Fwamba wana na basida Bovik Fwamba ve napesi yo mbote Ramses tokutana na likambo siko etali nzonzingi nazoyeba te nzonzingi elongwe nzonzingi ebungi na circulation nzonzingi esili gaz mais quelque part bagroupe ebele ezobengaka bato bajoue tobengango yango mpe ezaka nzonzingi to différence nini eza entre ndenge bowanda osalaka nzonzi ndenge emona lelo bagroupe nyonso tu ekoma kobenga eomona 10 invités 20 invités est ce que eza nzonzingi to eza kaka invitation je crois tant na zoloba tant comme na likambo nzonzing ingénieur Jean-Jacques Diabelo A0 motema ya mama na biso Emerance Zola analoba nanga trop Ramses mais kende makambo nzonzing okota nzonzing te ndenge nini mon frère na biso une fois na ndeko na ngai je salue à passant Safi azalaki pa ya grand frère na biso Mbale Sombo aya ozonga mokomo sabi Ramses ozwaka bien mais olingi nzonzing te point na bino nzonzing so abenga nzonzing na okende te tosololi na producteur nabi na posa autant apesinga mbongo nanga so apesinga na tourner non bon babenga ngai te okende ndenge nini one tosala do nzonzi komanga lokola eloko moya groupe ya bato moko boye na Kinshasa mo bato mosala groupe na bango tanga meminga mbali boso tokei nakutani na vie Ntsakala Mtakala napesi mbote trop vie nanga Ntsakala vie Johnny nakomi kuna tukutena ba jeune moko boye lokola yaki sika manosama ba fier mo ki sakata moko boye ba sala kuboka mo jeto mona bisafi non jeune non ba kilanga ba jeto ba nini ngabi lokona vivala ngoto ebi bien ngana mona basango na bêtise te bon et mono kapeka vieux Johnny moko pe bisi bango wana to keneki tokutana ki esika
na Ethiopie sika on nani vingare da bana répéter kala na Tchétchéri non ka fin chakala gangili bango occupé bango gangili bango abino mo nga mona batute ndeni kubula buso babo deuxième fois la team na biki o me suna bete makofi na bi o me suna ko bete makofi pe na kei na simu no kanga maka pa partir wana yisi safi na ya makamelo njonzi kita buzoba so njonzi producteur a lukanga lukambe ba lukaka te busola entre bino na bino bosala kaka na tika njonzi wana mais lelo tolo bela njonzi na ba njonzi et bebisaki valeur ba comédien yango ndi omonique bino a interprété ce qui exact créé au vima souma telemela ba ngwana njonzi sa valeur. Imaginez-vous grand comédien mboka au boyebi na Congo abebi sa valeur ne pour na $20 pour na $30. Donc au sala ta 10 épisodes pour appeler ça au $20 $30. Ça passe makasi makamona ba comédie ba sala komona mutamemi deux valises à bilamba na tournage pour $20 $30. Sonia ni bo bebi sa arbo et puis ba tuana ba tonga banda kwa minene sima ba artiste. Oui. Biso tikala na ba pasi boy. C'est tout fait kiri na bango e kiri na bino wana. Bo kanga makaka wana so bengi bino na nzonzingi bo pesi bino $200 bo bengi batu bo kaboli fait $20 vela Sony. Est-ce que c'est Sony? Est-ce que vous avez banga batu ba pesa bino $20 te? Voilà. Hein? Voilà no eloko ngono. Mususu zo ya yemoko abinga ko pesa na bino ngai eloko te na tiaka elongi. Mais son na ebisi au grand artiste et comédien ba biloko na biloko Sony. Chance biloko ngo ezasuste ba théâtre ba fait wana ba miso ba kota na mabele likola biloko oyo bomi art botiki art na clic. Imaginez-vous un grand pays le long de toza boye ils a passé na s'adresser na yo mutu a producteur batindira ko mbongo pona bantonzi. Comment se fait-il y a des comédiens yo ozo ba ndeko na ba na bino quartier ba comédien te okota bango na scène c'est pas bien ça hein. Beaucoup de artistes artistes comédie bafandi bozora bana bino na quartier baba petit osika kimo romonia za pemba beta tatouage ayebi loko te beta pemba za nani yaka kota na théâtre sala bobomi art bobebi solution art montage mabe salité mutabimi na ndako na tongo place komi kuna ya pourquoi azongi koto tongo mais même jour donc bon qui pe na bino kutu te buto komi to kata to te lelo kato saka lelo bino pe bato bo jusqu'à na Biso TV tous les groupes jouent na Biso TV bino tout na Biso TV obengaki acteur a kaka yeba moni lisusu wana Ramsès se opposant à likolo wana kompe ko benga vraiment c'est regrettant hein? Vous savez ceux qui balobi groupe Christian tout monde était groupe Muyombe gauche normalement quand on parle de groupe on voit groupe Muyombe gauche groupe et Sobé groupe Simba. Oui. Tant que je bongo, c'est que Eza na mukolo nango yewa na zali. Au pèse na respiration, est-ce que vraiment au rotangi langata 7 groupes oyo yebi reconnaître na katako. 7 groupes. Na reconnaître na nini? Autant ka 7 groupes oyo muli kiza groupe. Il y a groupe Muyombe gauche. Hein? Il y a Africa, il y a grand frère Nanga Bodo, Bokabela. Il y a groupe Simba, il y a grand frère Nanga Elombe Soukari. Il y a groupe Sans Souci. Il y a groupe Lisboy Fondation de Sobé. Il y a encore groupe de qui encore The Best. Oui, The Best aussi, il y a un groupe. Groupe The Best aussi, il y a un groupe. Dans ce groupe, il y a un groupe. C'est qui tu vas voir Muyombe gauche c'était qui non je regarde Muyombe gauche et Kikedi aussi dans un groupe naïe et il y a aussi je peux pas oublier hein Joël Barezo c'est un groupe mon groupe ça veut dire quoi d'abord ngai na kabona ba groupe na ndenge mibale quand on parle de groupe c'est-à-dire que ezana mko na ngoye moko mais quand on parle de troupes c'est aussi autre chose. C'est difficile dans le Congo, tout Kinshasa va trouver des troupes. Parce que quand on parle de troupes, ça va tout le monde boui. Vous avez un peu exemple, dans les Bandeli, il y a volcan, et il y a troupe. Et il y a troupe théâtrale, le volcan. Parce que tant que tu as un volcan, tu as un belé. Tu as une troupe. Serge, Kati, Mekana, Banani, tu as une troupe. Mais tant que tu as un Kei, Igo Kotila, tant que tu as un Kei, Batikelinga groupe. Ça ce n'est plus troupe. Et comme c'est un groupe. Donc ils ont géré dans Moutoumoko. Donc comme groupe.
Vous comprenez? Mais nous avons un makambo na Biso TV. Biso TV nga na koloba ya soni yango président même président nani Masumu aloba kali kambuana. Comment se fait-il ozoba groupe Intel? Mais groupe Intel bazomona batu oba lika na TVT o peut-être bakozala bana na yo ya groupe na bakozala misato. Mais 13 ou 50 personnes oye bauti libana na groupe mususu. To mona ba na groupe mususu to mona wana ya groupe T. Eza nzonzing. Papa, maman. So ko yebiki na groupe na yo o invita ka batu. Baza plus de 10, plus de 5 même na loba. Ya groupe T. Eza groupe T. Groupe faut bimisa ba oya yoba monana. Inviter au moins 2, 3 personnes sur des ébélés. Ça va. Bah il va intervenir. Netinga ceux qui bana ngamo basenga kitabi te awa lokwa tona besoin ya mwana oyo papa na za mutu mwana nani. Totali na quartier na biso sika tozana mon fleuri. To moni que tozana Robert. To bi Robert non, Robert et puis groupe moto kumisa be groupe ngadedi to bi to benga Robert aye. Là c'est normal Robert et moi Zali et puis tant que to benga deuxième personne. Ou to ba kolika 3T. Donc les 3T. Je salue maman Nabiso Bellevue. Bellevue il y a groupe Simba. Hein? Tant que tout le groupe nani, tout le groupe nakati ya Biso télévision. Attends, open groupe. Bobi atika ba groupe belé pour biko ta groupe T. Ba benga na banzonzing. Ba benga Biso Volcan. Tant que tu na sur na ye, na ce groupe na préparé 20 ans. Ba 20 ans. Vous comprenez? Et ta groupe. Ce que benga ka batu. Ba leka 5. Yebe da groupe T. Benga ngonzonzing. Merci beaucoup Ramsès na explication bana poto bazolanda biso bana ya bikote na besi mbote na nga na Mike Konzo na Londres na peso mbote Bovik Fwamba Katai ve na nga moko donc na lilako fort papi Bakamba na peso mbote Ramsès 20 ans ya groupe Les Volcans. Quelles sont les préparations au bino groupe Les Volcans, surtout yomo numéro 1 Bouzanango pour le groupe Les Volcans, la date na bino la première préparation na bino des années. Je crois bien ceux qui m'ont encore ici 18 ans balbarakoli. Je crois bien 18 ans à Volcan, au bino to feta kango 18 ans à Volcan kinda sango, toujours même barakine. Ils ont un comédien minene basilika et pourquoi benga bisoté to yokanga pa na batu basolo baloba aipa ni no benga kité est-ce que so benga basani ba ko ilo cadeau te tout ça parce que fut ezalaka munene mais to benga ka ne ba invité bilete batali banda ba yakate ezaki entre biso na ba banda ka Volcan de to feta kina bango Volcan. Alors 20 ans oyo to bayi que non malamu to fete yango na ba ndeko na biso pe hein bactère mususu to benga ndeto ba bactère minene balinga benga ba ninga bactère minene. Surtout que tu invites à 10 personnes ou 15 personnes. Et ça, c'est moins bien. Tant que tu as une préparation il y a 20 ans, nous avons ça qui va bien état d'urgence et tout ça. Et c'est là qui moi été préparé sur malam et c'est là qui était. Parce que normalement, Volcan fait le 1er août. Donc on a fait le 31 pour le 1er août à Bisso. Na une heure, nous avons fait la champagne na Bisso. Et c'est là qui est contre le temps de Salemé. Le 1er août, donc il y a en marche de santé. Et à la fin, peut-être acheter la Congolaise, nous avons une espérance. À côté de la biso, en champagne, après marche. Et normalement, pour nous préparer ma lame, tout ce temps oyo, tout comme inango oyo juillet, août, au monument, ma camoya qui la préparation qui est belé. Comme ça, la classe bazonga, tout ça, tout bien, tout pour ça en novembre. Donc en novembre, nous avons fêté 20 ans à biso. Pour les journalistes, tous à la bango, base la peine na biso ensemble quoi. Donc il tombe bien en novembre pour te préparer au sous malam. Vous savez fête ça la karate ba tubaye kaka non. Fête quand on parle de fête, c'est-à-dire que ba tu faut bien. Donc il faut tout luka instrument bien. Chance que toujours moi na biso mo kala DJ Fat abi muta ko animé fête on ma Volcan ba des bandelité aussi là. Alors à part yango faut bana préparer balai kobina balai va préparer mo ba senette bani tout ça et faut ça là biloko kolia faut ça là masanga faut ça là vous comprenez batamine ne ba yebani baza ba soutenir biso ebi bien ba lieutenant ba major ba colonel il y a même des généraux pour ba soutenir biso to ko tika bango ndenge na ti vous mona ba prenez l'exemple là plus exemple net ma belé to la biso to la mon fleuri Volcan to la mon fleuri surtout tali mon panzi oyo vient na biso edimo muyo me gauche abinga na mona ngalema toko tika été fois ça là parce que me doit représenter ba ngalema fois ça là si comme fleuri normalement abinga ngo kitambo mais ça na ngalema abinga kitambo no yebi leader ya kitambo ça nani et ça il doit toko tika ça été donc ça c'est fait fois dans la fête c'est-à-dire que ça c'est soit yé ça c'est un patron
Moi, il a bomba. Tu bien, c'est un patron. Tant qu'on a fait toi, que non, on fait bien. Alors après que place dans aucune fait, on a place moi propre place bien. Donc c'est ça. Donc photo bongama, est-ce que moi bien que tant que benga va venir sur ba sum ba koya, ba elombe, ba bodo, hein, aya faut une place moi bien sécurité za kitoko. Donc c'est ça. Merci Ramsès. Na yebi ke lelo tokeno ebelete pour nga ko pesa explication pour makambo wana ba comprendre que couple volcan 20 ans na bango mais na kosala émission le jour wana les premiers au bosala marche na olingo ba no expliquer bana ya kisasa bana poto siko ndenge nini couple volcan banda ndenge nini ozali na bana ndenge nyonso bakozala tokosala ngo na pour mettre HD la congolaise mobimba o balingaka chaîne na biso na lingi na komona mo basuka tokende koshite liloba na yo ya suka eza nini mpona baye nyonso o balingaka couple volcan o balingaka yo Ramsès oza na posa basoutenir couple volcan okoloba nini omoni nga nateka nanu te ata CD moko nateka te mais mawa mingi tokoyokaka keno basede ezotekama neti oyo ya bag magique toyoki soki na oyo soki oyo na ngambo kuna baye ezotekama makasi biso tobénéficie nini donc bozwika TV bofilme boki wani koteka biloko na biso tona besoin ya production tona bamakanisi ya kitoko ya kosala meme bafilme basérie ya bien mais baproducteur bozomonana te toza na posa na bino bosoutenir biso ata boza mosika na HD la congolaise tozobanda kozongisa parce que tostopaki kotia biloko na biso tomona siko kotia biloko na biso na HD la congolaise donc bosenga na bandeko basabone et puis bolandaka ngo mobimba tina suka susi na biso eza bongo bolandaka ngo mobimba tina suka ibanosala bien bosenga na bato bakota donc okopesa nga pena micro mpona simba siko naloba oyo nakoki koloba pardon mpo bino ya bajournaliste kolinga babotola bino micro te bandeko na ngai volcan ezoprépare 20 ans 20 ans oyo tozoprépare eosenga biso makambo ebele bino bana ya volcan boza libanda toyebi bokoma baministre bapdg banani boleka na volcan donc nazoba bana volcan eza kaka te acteur bozalaka ta mosusu membre ya soutien mosusu ozalaki kosoutenir biso ozalaki conseiller bokomi na bafonction wana bagrade wana bagénéraux banani tout ça c'est ntango nazoloba nayebi botika biso te ke 20 ans na biso eleka ndenge wana en tout cas tosenga na bino bozali lieutenant type pourquoi groupe le volcan majorité ma banque ba connaissance na bino nyonso trop eza ba soda constant pona nini bana ba soda d'abord il y a les soda qui tous entourés na bakan tous entourés na camp tous na mofleri soko talibu yomona quand wabengaka seyer ezali quand mobile ezali quand dimes ezali quand luano ezali quand tchatcha zali, quand le fungola zali, quand kokola zali, quand mabaya. Donc tous entourés d'abord nabakan. Tous entourés nabakan. Et deuxième des choses, responsable du groupe Le Volcan, Adam Mona Soda. Nga on a solo vile binunga mona soda. Kani. Kanchach. Nagi mona kanchach mona DSP. Hein? Basoda solo na DSP. Mbote mingi na bana DSP nyonso. Hein? Pesi bino mbote. Rendez-vous le 26, rendez-vous dimanche le 26, tout le monde a na zone esika to sala likita na biso. Bobanga biso te po batu bobanga bakasi lokola ngene to sa rébellion. Biso sa rébellion te. To sa rébellion te. Hein? Rébellion za te. So bana kancha tu bana kancha DSP ba osanga na rébellion za te. Rébellion za te. Zaka kino po to bana ko salisa na to sungana. Et de deux, oya la ndinga na sima mwana soda encore. Do la ndinga na sima ye. Yemoko mwana soda. On comprend? Yemoko mwana soda. Oya zo filmer bino wana. Yemoko mwana soda. Ata na groupe. C'est-à-dire que Volcan ils ont presque bana soda. Presque. Et puis na lobaka loko moko na baka kino Volcan da groupe bana ba soda. Po mutu nyoso za wana azangi ndeko ne ta soda. D'abord c'est ça. Mutu nyoso oza na Volcan. Soki papa na yete, noko na yete ata na mutu moko da soda. Donc c'est ça. Yango moni to pesa mingi na ba soda puis ba soda balingaka biso makasi, balingaka biso makasi et ba edaka biso makasi yango moni to boka mingi ba soda. C'est quoi pesa zo le gala TV au kata wala kata épisode. Papa, moni yo ko ba kino na kata na 10. Mais minute na mino ni bosali leki, moi bezate. Mais le quoi tu as déjà na 8e tout le 9e, tout le qui ça 8e. Donc tout est 9, 10, donc tout au plus 12. Ce que vous allez belé et vous allez 14 mais comme à 15.
to kana pena ke to katango parce que ba déconfiner déjà vu là mais to kotan likambo sika masolo mususu donc c'est moi flash à titre moi pesa sikeko ça déjà to bombi ndeko na ngai to bombi wana eska bokomona pena kindoki ya grand pays kindoki susu ya ilongia ya Jésus donc ina masolo wana ne bokomona omona mystique lisusu na bisa bango mystique lisusu ta musuko leka kutu bague magique donc c'est ça. Merci beaucoup lobi ke bague magique na ba oteka yango mais pesa ba droit d'auteur nango ezalaka te yango wana papa yango tozoloba mutu tango kuti mutu asombi o na sombaki ka place wana osombi place wana na saleli bango ebani te. Est-ce que le gouvernement lobara nini na biloko to biloko na kuta na ba ministre ngozo loba NTPC est-ce que bolobara te que non va protéger bino vous êtes ba comédie vraiment donc butala ka mbongo moya mukie vraiment na pese exemple neti mutu wana ateka ana Congo Kinshasa te azana Brazzaville soki na oyo soki oyo hein wana na masolo mususu te actrice nanga moko asiko nanga mukuna femme noire ata kuna yana mutu ne atanga muni abi oh yo femme noire ba cédé la minorité kama cédé na biso abengi ngai na bitongo biso te ba cédé tabi oh mutu abi na oyo so oyo cédé zo te kama na ndengali sécurité bague magique mutu ba tangi titre na bague magique to siko to lo banini so mona oh so ke zali ki bino ba producteur boza moi biloko to leka ba TV TV mutu te kabiso ba TV et dans poto yebana mais ce qui bina bino botana ba mbongo na bino muso esale loko te hein Prince Yaweli Mister Versace ala ndabiso mbongo ta muso fandi boye otuna mbongo na sana ngo nini boya ko produire biso to tika na pe ba TV ko to produire loko na yo okotisi yango na YouTube bato bani ko soma nga partir YouTube et puis ça va aller mais ba théâtre c'est comme si kata bokata ni ba TV to leki to kata TV parce que TV au sala bo muta copier ki ateki na ye donc c'est ça surtout les na TV daka ke no toyeba na ba ke groupe mo bezalaka bato mo bazalaka Paline de grand pays azalaka Ramsès azalaka Diero azalaka MP4 azalaka femme noire azalaka Trice azalaka Inès azalaka biloko mo ndingwana tamba ko yeba biso to kimi na biso to kina biso osomona so ki témoin été TV ba ko copier ba ki ba teki yango to regretter. Vous savez combien biso to baby saka énergie to baby saka mbongo to baby saka pour retourner c'est trop au foot à caméraman au foot à monteur hein au foot à TV on fait les athées. Est-ce que c'est prioritaire que nos groupes foot à la chaîne? Normalement, tout cas il faut foot à la chaîne était. Normalement il y a que chaîne il faut foot à Kabiso. Ah bon? Parce que tout ça l'audience audience la chaîne. Audience chaîne wana. Bisonde. Fallait pas foot à Biso. Ndenge antenne asalaka. Antenne a foot ça. Mais mon ça là on est à la base commerciale. Ce que boyo tikina. Yo ce que dans poser espace au sale. Mais je remercie aussi Nini Biso TV hein. Biso TV otobe ngango lelo Hollywood ya Congo ndeko to féliciter DG nango parce que lelo bimisi ba groupe nyonso abisi ba groupe nyonso et puis montant auto futa montant auto futa pe non na loba ke noto futa te oui ndenga na yebi na Biso TV wana neto futa eza mbongo futa te ya mbongo oyo ekendaka na ba culture art ba mo ba taxa mike nga na yebi yango poso tali montant sika to wuta ki ba place mususu neto na ko futa non de basa pena promotion non en tout cas félicitations à DG ya Biso TV. Musu bazana ba hotel maïla na po mekango ba kolinga te orgueil ka. Alexandre Gatuma Nigérien oyo ba le côté avec bango ba sponsor. Biso to bana koloba film Nigérien ko limo ko kende bo lemango bo lemba to te. D'abord félicitations na ba acteur nyoso ba leka na Biso TV parce que ebungisi vraiment idéologie ya film Nigérien na kati ya Congo et ça libie makasi. Nga soki c'est mission nanga couleur des artistes commune Suka. Émission au bino bolinga to bel lo to lobelani to le métal théâtre to le bel ngomingte to le bel minka métal groupe le volcan to le bel banzonzing na ko lobela suna groupe le volcan sous bien le premier na marche na bango to ko tambola caméraman na ngai ko sala to tambola tipes bango ba ovanda to ko betali solo ya 20 ans na bango Ramsès a ko expliquer et sikani ni groupe le volcan banda banani banana bango bana na epe na sima ba ko yoka